tobandaki na avenue Kasavubu tokoti colonel Ebeya Bokassa. Après Bokassa tozwi bakongo tombalbai au Congo. Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exemples Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso. Bonjour, bonsoir, na yo moto nous au s'abonner te mais Olanda Kaba émission na biso. Bokota Kaba Lisolo. Et ça sango na moninga. 3 Exemples Production TV. Et kotambola awa na Gombe. Émission na biso to bandeli yango awa na avenue Kasavubu. Ndenge bokoki ko remarquer yango. Ndenge bokoki ko remarquer yango engouement eza te ya bato parce que lelo toza mokolo ya dimanche le 5 avril 2026 mokolo ya Pâques eza jour ouvrable te. Toye kolakisa bino Gombe Botika quelques balabala ya quartier Révolution Kaba Lisolo. Pesa sango na moninga, partagez le lien. Bonne fête de Pâques à la communauté na biso mobimba. Wana tomoni Papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, Papa Paul Mafuta depuis Hollande, Papa Freddy Kalidia depuis Allemagne. Bonne fête de Pâques. Maman Coucou Kouzaya na maman Madon Ranchi depuis Paris.
Bonne fête de Pâques, na m'avait lutté depuis Allemagne. Bonne fête de Pâques, na maman. Jolie Ngumbu depuis Paris. Bonne fête de Pâques à Emile Moini depuis Manchester. Joachim Elenge depuis États-Unis. Fabrice Ndombele depuis États-Unis. Bonne fête de Pâques na Papa Sano. Bakala Jacoba. Ah, tu as avenue Kasavubu. Kasavubu yango yo. Ah, tu as croisement Kasavubu au Congo. Après au Congo, tu as Tombalbay. Après Tombalbay, Colonel Ebea. Manifestez-vous dans les commentaires. Hello, toza Gombe na Gombe. Kasavubu yango yo, ok, tout droit, ok, ti boulevard du 30 juin. Croisement Kasavubu Tombalbay yango yo. Tokozongela yango nsima. Ok, tout droit, ok, gouvernorat. Ok, gauche na biso. Ok, mama ye mo yango wana. Awa toza na Tombalbay. Bokoto, bokoto. Là-bas, Lissolo. Pesa Sangna Moninga, 3 Exact Production TV. Lelo, à côté ici vidéo ya Sika. Après Tombalbay, tu as Colonel Ebea. Après Colonel Ebea, Bas Congo. Après Bas Congo, ok, boulevard du 30 juin. Bas Congo, et ça, avenue parallèle. Il y a boulevard du 30 juin. Ah ouais, c'est dans un croisement. Colonel Ebea. Polo Maurice. Na Kasavubu. Bokoto, bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Ok, na gauche na biso. Colonel Ebea yango yo. Non le na biso. Assemblée provinciale ya Kinshasa. Tozozwa Colonel Ebea. Polo Maurice yango yo. Manifestez-vous dans les commentaires. Aujourd'hui, Colonel Ebea. Les deux hommes service sur même ligne. Ah ouais, toza kakana quartier Révolution. Manifestez-vous dans les commentaires. Ah ouais, toza un hôtel de ville. Hôtel de ville, bâtiment Yakala, yango. Ah, un Colonel Ebea. Bâtiment ya Sika. Donc comment nango nangambo ya Tombalbay. Bokoto, bokoto. Bonne fête de Pâques. Abonné na biso. Na yo maintenant pour s'abonner te. Tosengi na yo pe pour s'abonner. Pour activer cloche ya notification pour vous en avoir vidéo na biso te.
Awa toza na croisement du marché na Colonel Ebeya. Du marché yango oyo okei à droite na biso gouvernorat yango wana, soki okei na gauche na biso ozongi boulevard avenue du port. Okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, quartier na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te. Benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino. Totiki du marché tokende vers avenue du Marais. Ana Gombe boza wapi Kabali Solo. Awa toza un croisement Colonel Ebeya du Marais yango oyo okei tout droit ozongi vers Zando. Okei tout droit ozongi Zando. Ofanda na Colonel Ebeya, okola na Colonel Ebeya, avenue Colonel Ebeya yango oyo. Lelo toye kopesa yo opportunité omona lisusu Colonel Ebeya otika. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. Awa tozokende vers plateau. Après plateau de l'école. Ana Gombe. Manifestez-vous, manifestez-vous. Gombe botika kala. Quartier général territorial ya Ahmed Salu yango oyo. Plateau pe yango oyo. Ok, tout droit ozongi Zando. Bétonnage nano esili te, Zando yango wana nole na biso. Kei na gauche na biso kei boulevard. Manifestez-vous, manifestez-vous. Va awa na avenue Colonel Ebeya.
merci na intérêt particulier encore Dakar na ba émission na biso lelo toye kotambola na quelques balabala à quartier Révolution awa na Gombe awa toza na de l'école avenue de l'école yango oyo ozongi nango mpe ozongi zando de l'école yango oyo manifestez-vous après de l'école avenue du Tchad nyonso balabala ya quartier Révolution après avenue du Tchad même ligne mpe yango oyo atoza na ndenge ya nsima ozonga na ndenge ya liboso nango ligne yango wana na du Tchad okei na droite na biso okekine mazie bokoto bosabone bopartage bolike droite na biso okei rond-point kine mazie toujours na quartier Révolution Gombe na Gombe manifestez-vous dans les commentaires. Awa avenue de la presse yango na gauche na biso awa toa immeuble autour yango wana ke tout droit ozongi vers boulevard ozonga nsima doit avancer tokende avenue Franco Lombo Makiadi ex Bokassa oyo ekoma avenue du peuple okei na droite na biso ozongi kine mazière quartier Révolution ezosukela awa na avenue et Bokassa Franco Lombo Makiadi soki okei tout droit okei avenue Kassai okokoma Kassai te ozwi droite gauche na biso et même na biso avenue Bakongo awa toza na moko ya entrée ya botour yango oyo manifestez-vous dans les commentaires Gombe botika Gombe yango oyo awa toza na nsima ya immeuble Onatra Sozacom Sozacom yango wana na ngambo ya boulevard elo toza na Révolution ngambo oyo prochainement tokokende mpe ngambo wana awa mpona kolakisa bino Kinshasa na bino botika ndenge ekoma immeuble ya Onatra yango wana na droite na biso yango wana na droite na biso tozozwa Bakongo yango oyo Je ne sais pas si c'est de ce côté-là. Manifestez-vous dans les commentaires.
Bali solo à gauche na biso Beautour, immeuble Beautour. Attends, avenue Bakongo, avenue parallèle à boulevard 30 juin. Manifestez-vous dans les commentaires. Alors, tokomi un croisement avenue de la Presse. Avenue de la Presse, il y a un ciment, il y a même ligne. Manifestez-vous. Olanda kaba émission na biso osepelaka nango olingi osoutenir mosala tosalaka benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenu. Na gauche na biso même ligne yango oyo na croisement ya balabala Bakongo Ipenge na avenue du Tchad Ipenge yango oyo toza liboso ya même ligne. Faisons avancer dans le Congo. Avenue du Tchad, Yamoua. Tchad, ok, tout droit, ok. Boulevard, surtout Katingambo, et comme Mutombokachi. Petit avenue de l'Équateur. Faisons avancer dans le Congo. Croisement Bakongo plateau yango ya plateau oyo bazo bétonné boulevard yango wana nano mole na biso boulevard du 30 juin soki ok gauche na biso ozongi vers Zando plateau yango oyo tozo avancer on va Congo, toujours qu'il est vers avenue de l'Équateur.
ozwi biso na katikati tolobi lelo toye ko visiter quelques balabala ya Gombe na quartier Révolution kena libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge balabala ya quartier Révolution na Gombe eza te neti awa ekoma te plutôt neti awa toza na balabala parallèle ya boulevard du 30 juin ke na droite na biso boulevard du 30 juin yango wana non loin na biso. Soki okei na gauche na biso ozongi rond-point du marché liboso ya gouvernorat. Totiki avenue de l'Équateur. Avenue de l'Équateur, tozokende vers avenue du marché. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo, partagez le lien. Faites ça sur mon moninga. 3 exemples production TV. Hello, azalaki na Gombe. Tobandaki na avenue Kasavubu. Tokoti Colonel et Béa. Après Colonel et Béa, tozi avenue Franco. Lombo Makiadi, ex-Bokassa. Après yango, awa toza na avenue Bas Congo. Avenue parallèle, il y a boulevard du 30 juin. Parallèle à 30 juin. Avenue du marché à moi. Manifestez-vous dans les commentaires. Boulevard Yangwana. Boulevard Yangwana. À gauche, la biso gouvernorat. Ah non, là, la gouvernorat. Awa toza na nsima ya direction générale ya poste comme SCPT. Toza na nsima nango entrée nango eza na boulevard biso awa toza na Bas Congo. Merci à la communauté. 3 exemples production TV Mobimba. Merci na bino ndenge osala biso confiance. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Bas Congo yango ils ont continué. Ce qui est bien Polo Maurice, Bandi avenue du livre. Tokoko makunate tozo sukela nango awa Kasavubu.
ngambo déjà ekomi quartier golf. Kasavubu croisement bas Congo, Kasavubu yango que tout droit ozongi vers boulevard, tokoma boulevard te, ozongi na Kasavubu emema biso avenue Tombalbaye. Merci na papa Freddy Kalidia pour notre soutien. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande pour notre soutien. Merci na Mavelutete depuis Allemagne pour notre soutien. Merci na Joachim Yelenge des États-Unis pour notre soutien. Merci na maman Jolie Ngumbu na Paris pour notre soutien. Merci na yo moto Olanda Kabiso, Oza héros dans l'ombre. Merci pour notre soutien na yo, Nandenge Olanda Kabiso. Na yo moto pe Olanda Kabiso maintenant nous s'abonner te, to seki na yo pe pour s'abonner. Activer cloche ya notification. Oza ngaka ba émission na biso te. Toujours avancer. Na Kasavubu emema biso avenue Tombalbaye. Manifestez-vous dans les commentaires. Croisement Kasavubu Tombalbaye yango yo. Okei na droite ozongi mama Yemo. Okei na droite ozongi mama Yemo. À gauche na biso tozozonga vers rond-point Kin Mazière. Avant tout comme un rond-point Kin Mazière. Pourtant, on a un rond-point du marché. Avenue Tombalbaye, yango. Tombalbaye, quartier Révolution, commune ya Gombe. Manifestez-vous dans les commentaires. Na gauche na biso gouvernorat yango wana na gauche na biso abali solo pesa sango tona avenue Tombalbaye.
masala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka awa tozokende vers croisement Tombalbaye du Marais. Après du Marais, plateau de l'école. Après de l'école, rond-point Ken Mazière. Bokoto. Manifestez-vous dans les commentaires. Vous en avez besoin de soutenir en salat au salaka. Numéro yanwana est affiché. Benga biso, komela biso. Soutien na yo ekozala bienvenue. Gombe yangoyo. Du Marais. Qui est na droite. Na biso, ozongi vers Zando. Ozongi vers Zando. Avenue Tombalbaye Botika Kala. Boyebi susu ndenge ekoma te Tombalbaye yango yo. Tombalbaye yango yo. Après boulevard du 30 juin. Na ngambo ya Zando. Toza na avenue Bakongo, après Bakongo, Colonel Ebea, après Colonel Ebea, après Colonel Ebea, Tombalbaye, après Tombalbaye, au Congo, après au Congo, commerce. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Bandundu, Bana Kasai, Chikapa, Tosengi, soutien na bino. On a voyage oyo tozobonisa. Kende kotala ba infrastructure ya sika oyo ba inauguré na oyo bazotonga Bandundu pe na Kasai. Bomona biso na Mbanza-Ngongo, Congo Central, eza kaka bino
communauté na biso bato bosalaka tokoma Gombe Matadi tolakisa bino nzela nkamba yango tozongi lisusu epa na bino de l'école yango oyo avenue de l'école yango oyo l'école ok tout droit okei zando yango wana nolo na biso tozo avancer na Tombalbay Kin Mazière ya kala yango oyo ezalaka Kin Mazière yango oyo na droite na biso immeuble oyo awa tokomi na rond point lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya manifestez-vous dans les commentaires rond-point Kin Mazière yango oyo rond-point Kin Mazière yango oyo awa toza na croisement ya Bokassa na avenue du Tchad yango oyo na gauche na biso okei nango ti Memling Memling yango wana avenue Franco Lambo Makiadi yango epe ex Bokassa yango wana okei Onatra rond-point Kin Mazière yango oyo bokoto bosabone bopartage bolike Tombalbay ezo continuer et qu'on a déjà tokomi na quartier de la gare révolution ezo sukela awa ezo sukela na Bokassa ozwa avenue mosusu oyo elandi Tombalbay a avenue au Congo Bokassa yango oyo soki okei tout droit ozongi zando barumbu komi na Kinshasa okei Sendwe mpona lelo tokozonga kuna te tozozela bino balabala au Congo yango oyo manifestez-vous dans les commentaires Kabali Solo pesa sango na moninga partagez lien kaka ndenge tomesana kosenga bino yango kobomba lisolo yo moko te quartier Révolution Botika quartier Révolution yango oyo awa toza na balabala au Congo tozozonga nango vers de l'école croisement au Congo de l'école yango de l'école
yango oyo omesana kolanda biso oza besoin to visiter quartier na bino lupango na bino balabala na bino benga biso voilà 3-3 omela biso manifestez-vous, manifestez-vous. Awa toza na commune ya Gombe. Bana Gombe boza wapi? Croisement au Congo Plateau. Au Congo Plateau. Ils ont avancé après plateau Tokei du marais, du marché. Émission Nabiso dans mon cololelo, ils ont de petit à petit vers la fin. Hollande Ango, Osepel Nango, et ça merci la communauté 3 Exact Production TV, mon Bimba. Merci na papa Sano Bakala Jakuba Akilas ko occupé na biso ya mokolo na mokolo tokende vers croisement au Congo na avenue du Marais. On est tout côté direction générale des impôts DGI. Yango en face na biso, immeuble en face na biso. Dans le croisement du Marais au Congo. Avenue au Congo et Angoya. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso. Merci na babone na biso. Merci na yo moto nano osabone te. Esengi na yo pe osabone. Activer cloche ya notification pour ozanga ba vidéo na biso te. Ezokende petit à petit vers la fin ya émission na biso ya mokolo lelo. Tobandaki na avenue Kasavubu, tokoti colonel Ebeya Bokassa. Après Bokassa, tozwi Bakongo, Tombalbay awa tokomi na Okongo. Merci na bino nyonso. Numéro na biso yango wana eza affiché pour la suggestion, pour la proposition. Ezo avancer. Croisement au Congo, Kasavubu ya moyo. Au Congo, Kasavubu ya moyo. Ezo avancer. Awa tokoti quartier golf. Au Congo, toujours. Mais awa tokomi déjà na quartier golf. Merci na bino nyonso. Ndenge bolandaki biso. Soki nkolo azongi te, tokutani mbala nsima oyo toza na hôpital mama ayemo yango oyo. À gauche na biso hôpital général de référence mama ayemo yango wana. Soki nkolo azongi te, tokutani mbala nsima na émission mosusu. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye
ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Ongo bilenge ya lelo